Walesa. Évangéliste Claude Kabundi Walesa. Centre de réveil ministère. Filmé au total amo déjà. Artère Koufaka de Bandelia. Filmé. Ba film au hôtel Sabiso Roda total là. Toyebi. Ne bandaka. Nande pesukaka. Bo bang Sabiso ne lote. Pasteur Walesa. Osa pasteur on va respectaka. Parmi les grands pasteurs, il y a Congo Ozali. Mais pasteur Walesa makamusu ozo sala et sopao. Loko sa makamusu ko sala bokazala ko anetike o ba tu so asipina na mona ngote. Kaba ndimna no mba sepina makambo sala. TikToker na ba tiktokers bolingi mbongo bokufa pona mbongo. Prophète Denis Lesi obi que parmi bateau pena bazo détruire jeunesse ya Congo yo poza parmi bateau yo ba pasteur bazo détruire jeunesse ya Congo yo za na kati. Bis à 21e siècle, les pasteurs, les prophètes, Oza. Pasteur, on laisse la baise. Est-ce que tu peux se réaliser pour cette église et c'est un pardon? Il faut qu'on laisse dans les réseaux sociaux. Pasteur, on laisse au cabimbo, réseaux sociaux. Osa mutaya réseaux sociaux. Ezagani na yo papa. Makamsu pe fako sala wa cachette. Les kamsu pe sala mi le ko sala mte trace pesati. Donc bino ka fako ba sala ki bozom saki. OK, Bible ka ka obino la saka biso la ndimi. Kaka yango mtelobi ke gauche epesi droite ebate, droite epesi gauche ebate. Mais bino so ba passer bo pesi droite ebi gauche ebi. Wana ni bosa ni wa bosala yo lokote. Donc, Ibrahim, na évité ce qui passe à film ou n'aime de ça là qui est, ce qui peut passer ça pour na caché. Ibrahim a dit que ba kosa ki bango, ba pesa ki bango mbongo pour ba baby sa réputation ya évangéliste Claude Kabundi Walesa. Ibrahim, sila mako, tant on est d'accord finir qui me tape ça comme bon azaki. Moutante ko bebana na prophète na pardon na évangéliste Claude Kabundi Walesa ezaki Denis Lesi na Maria Tumba sokoto lo bani Maria Tumba na prophète Denis Lesi bon ba pesa ko mbongo po o bebisa réputation ya évangéliste Claude Kabundi Walesa to lo ba bongo po na minute to ne ba bike. Malgré tout, prophète Denis Lesi, à l'écart qui est payé, sous payé, Mbanga. Denis Lesi, Mbanga. Ma casse n'a reçu prophète Denis Lesi, bravo. Pour Bangsore Kinya, Fimbolia, on dit maté. Voilà. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'herbe aux albakou, partout dans le monde, na catégorie culture, Africa, chaîne éducatif, chaîne number 1, chaîne numéro 1. Oui, ce que la ramène sur ces informations, ça ramène toujours, bon sabonaka, na catégorie culture, Africa, au cause à la dessus, nous y a bien, info réel toujours, l'émission au préféré, de la solo, avec votre humble présentatrice, Darka Sengoma, et Oyo, Ayaka Sopelabino, source, il y a information na bibi koloyo na émission na ngai nazana ba nani ba invité te nazaka toujours na ba analyse et mikolo ba pasteur ba Pierre Kanda ba pasteur maman na méchant na nemo ko sarana te et to ko tano na analyse na so moko lelo pasteur Walesa
Évangéliste Claude Kabundi Walesa, centre de réveil ministère. Filmé au total mo déjà artère kufa ka de bandelia filmé ba film mo hotel sa biso roda totala to yebi nde bandaka na nde pesukaka mo bang sa biso ne lote nzambe na ngai ba passer à l'église de réveil au balobisa ba film oyo la saison da totala non loba arte akufa ne bande la film quand ne banda to yebi ne pesu ke la to yebi donc eloko moko bo la saison za susté da totala tala mo déjà pasteur Walesa oza pasteur ba ba respectaka parmi ba grand pasteur ya Congo ozali mais pasteur Walesa makamuso ozo sala esopao ezo sopo pene kitso na se loko sa makamuso bo sala bo kasala kwa netike o ba tu sala sepena na ngote ka bandimina no mba sepena makambo sala bandimina bina mo ka mba sepena makambo sala msa sepena na ngota tamu netike na sepena na makambo sala ati malgré sa patron na ngai babi to tsaka bosulu ba tiktoker na ba tiktokers bolingi mbongo bokufa pona mbongo tomonaki awa likambo ezalaki awa simba benda sala ya pasteur Walesa na tiktokers Maria Tumba tomonaki baleki balobi bafingi na ka ya pasteur Walesa bandimine pe bafingi na ka ya ba Maria Tumba tiktokers balobi pe mais lelo tomonaki prophète de la nation prophète Denis Lesi ebi que parmi bateau pena bazo détruire jeunesse ya Congo yo parmi bateau yo ba pasteur bazo détruire jeunesse ya Congo yo za na kati malgré tout ça mutu na ngai yo za base na ngai na respecta ko mingi prophète de la nation prophète Denis Lesi na respecta ko penza yo za base na nga oza père na nga mais sila manane parmi bateau bazo bebisa 21e siècle ba pasteur na ba prophète oza côté mso za la no vrai mais côté mso za la faux par là kalina lo bani fidèle chef internaute to mona ki awa Ibrahim j'espère que toyebi ba ko balancer biso ba bena ni vidéo ya Ibrahim tiktoker mingi pe ba yebi ete mais bo balancer biso vidéo oza na sima ya caméra oza na machine balancer vidéo ya Ibrahim tiktoker oyo alekaki afingaki pasteur Walesa alobi na pasteur Walesa nini ke pasteur bengaki Walesa kombongo moko boye ya biente afingi pasteur Walesa to mona kiango mais eko arrivé en tout cas bote la biso na vidéo wana muna dio balancer les biso vidéo ba internaute balanda bongo to kota na mozindo ya sujet na biso mokolo ya lelo suivez les images. Walesa soki pasteur Malewa oza faux prophète soki pasteur du monde entier ngam na olobango kende ko porter une plainte parce que ce n'est pas normal. Beaucoup miko enregistrer batou, go piéger ka batou, go tinda ka batou na bilo basala ba faux témoignage. Vous êtes allé faire ça, si pas Denis Lesi. Et puis la prédication il y a dimanche aux otéa que non yo salela Denis Lesi bolamu, balinga ba bengali na ndaku, ba boka ki biloko ne libanda na ma campagne. Et ça qui mbongo, boyna boy. En tout cas, est-ce que vraiment ce repèse dans le boko ya droite, il faut ya gauche liba. Si ko ba prédication mo bozoté ba to ya nini. Donc prédication dimanche c'est commis côté ya makambo o salela mutu bolamu. Ba église de réveil en tout cas moi je suis dessus. Ceux qui pasteur Malewa olingi biso tundi muza vrai pasteur, ceux qui prophète, ceux qui za rapena na éviter bandana nous kobengana koraf ceux qui karaf bandana nous kobengana na nous parce que c'est lui qui est le fouteur des troubles. Pour ala ki sayo que non asala kamsana na kitoko, il faut abla ko kede ko piéger batou et pas yelo ba audio pour foutre ki bon bien.
bengana na nous koraf wana soki karaf wana après biso to ndima ko za vrai pasteur soki te ko za faux pasteur wala ça qui nous porter nga plainte ngandi Ibrahim général na lobia. Voilà de retour sur ce plateau voilà retour landa TikToker Ibrahim bino ba vina no boke la ngomba wate mosala nzamba lokuta mosala nzamba solo azalate nyonso bala basala nzambe botika bango ba jiba nzamba juger bango. Comment c'est possible que nous juge? Bon, je vais basala nzambe. Na ndenge nini? Tala lelo yo. Tala. Ebi kacho Ebi kacho zelo mususu Fimbu. Congolais yo kana fimbu. Congolais yo kana fimbu. Congolais so na beta fimbu te. Mbanga. Ibrahim de mona ko leka kiawa. Banda na ko finga pasteur wale c'est un faux pasteur. Lelo bana pasteur wale sa basiliki bakangisi Ibrahim. Hey. Filme oyo totalango deja acteur akufa kade bande bakangisi Ibrahim yamoni akei dimanche lobi Ibrahim tanga bimi ake kosenga pardon liboso ensemble ya centre de réveil spirituel. Pasteur wale sanika ba baise. Est-ce que moutou peut se faire liboso église esenga pardon faut pas bolex na réseaux sociaux. Pasteur wale so kabimbo réseaux sociaux. Osa mutaya pa réseaux sociaux. Ezakani na yo papa. Makamsu pe faut sala moi cachette. Les kamsu pe sala mi le ko sala te trace pesati. Donc bino ba fa ba sala ki bozom saki. OK, Bible ka ka bino la saka biso la ndimi. Kaka yango mtolobi ke gauche epesi droite ebate, droite epesi gauche ebate. Mais bino so ba passer bo pesi droite ebi gauche ebi. Wana ni bosani, wa bosala yo lokote. Do Ibrahim na ebite soki passe ya fimbu ndem te sala ki yo soki pe bas vantsa po na kasho Ibrahim alobi ke ba kosaki bango ba pesaki bango mbongo po ba bebisa réputation ya évangéliste Claude Kabundi Walesa. Ibrahim sila mako tango leka ko finga ki mtapesa mbongo azaki mutaute ko bebana na prophète na évangéliste Claude Kabundi Walesa ezaki Deniles na Maria Tumba sikoto lo bani Maria Tumba na prophète Deniles bon ba pesa ko mbongo po obebisa réputation ya évangéliste Claude Kabundi Walesa to lo babongo pour la minute on ne va pas que malgré tout prophète Deniles aleka ki epe msu payer Mbanga Deniles Mbanga makasi na kosenga prophète Deniles bravo elo na lingela ko ya mwana o makasi na oloba pe makasi na senga pardon donc bitumbo banda bitumbo comme ça bitumba tina sukate ndoza la wana o comme ça bitumba tina sukate on est la porte kuna bon andayete alobi boyete ceci cela ka yo moko pardon au silami po bang soko kinya fimbolia on dimate Ibrahim ngai na lingi pasteur évangéliste Claude Kabundi Walesa donc on Ibrahim aleki na culte fidèle cher internaute bon on a image à culte aux ongles bino suivez. Merci beaucoup papa Walesa pour la parole. Ngai comme ngai Ibrahim Général Diop. Nasala ka ba vidéo na TikTok ba émission ba live. Je suis TikToker, j'ai l'habitude de balancer mes vidéos et des lives sur TikTok. Papa biso tozala ki influencé ba bande ko futa biso mbongo pour na ko finga yo. Papa, nous sommes parmi les gens qui étaient influencés. On nous avait donné de l'argent pour vous salir et vous insulter sur les réseaux sociaux. Balamba ki biso na no cerveau pour na ko yebisa biso ke oza mutu ya bakisi obina ka batu bakoyaka. On avait commencé à nous laver d'abord les cerveaux pour nous dire que vous êtes un magicien, un féticheur et mais motema na ngai ezalaki kimia te nayaki kosenga pardon les jours au bakanga ki ngai.
Je n'étais pas tranquille, mais j'ai fini par demander pardon le jour où on m'avait arrêté. Nasengi pardon na tongo et puis na ba 16h ba ye kokanganga. Pendant que j'ai demandé pardon le matin, et à 16h on est venu m'arrêter. Batenga na Kalufungula na sali 3 jours kuna. J'ai fait 3 jours au camp Lufungula. Après na ke parquet na sali pe 3 jours kuna. On m'a transféré au parquet où j'ai passé aussi 3 jours. Jonathan Wale Sande azalaki plaignant asilika makasi lobi bakoki obebisa kombo ya famille Wale Sate, il faut na répondre na ba acte na ngai. C'est Jonathan Walesa qui était plaignant, il s'était fâché pour dire on ne peut pas continuer à salir les noms de notre père, en tout cas je dois me plaindre. Et jour to salaki confrontation na sengaki ba pardon mais aboyaki. Les jours où nous avons fait la confrontation devant le juge, je lui ai présenté mes excuses, il avait catégoriquement refusé. Alobi fois que nandaku a reçu décision yemo côté azana bayaya akeko soana bayaya et bongo akoya. Il avait dit je dois rentrer à la maison, partager, échanger avec mes frères. Lorsqu'ils vont donner la solution finale, je reviendrai ici pour la conclusion. Mais tant que le magistrat qui a pour la deuxième fois, a retiré plainte. Lorsque le magistrat m'a invité pour la deuxième fois, il m'a dit on t'a pardonné, ils ont retiré la plainte. C'est comme ça que j'avais décidé que lorsqu'on va me relâcher, je viendrai demander pardon à Papa Walesa lui-même en face. Docteur Trésor pardon à Jonathan. J'ai commencé à m'excuser auprès du docteur Trésor Walesa et puis le frère Jonathan. Docteur Trésor Walesa a mon vision pour nangai. Le docteur Trésor a eu une vision en ma faveur. Esprit de mort il a vu que j'ai été tourmenté par un esprit de mort. Et puis il a expliqué que na kumbara moto. Et puis, amoni na sali accident na rond-point Kikwanza. Comme j'ai l'habitude de conduire la moto, le docteur Walesa a vu que j'ai risqué de connaître l'accident au rond-point Kikwanza. C'est exactement là où on a les kakapona kende musala. C'est exactement l'avenue que j'ai l'habitude d'emprunter chaque fois que je me dirige au travail. Asambela kipona ngai na koyaki na bandaki komona. Le docteur Trésor a prié pour moi et c'était la délivrance. Je suis tombé et je me suis retrouvé quelque part où il y avait des gens qui m'avaient enveloppé de linge, mais tout autour de moi, les personnes pleuraient. Pendant qu'il était en train de prier pour moi, je me suis vu dans le songe, dans la vision, j'étais en train de lutter au point où j'ai déchiré le drap qu'on m'avait enveloppé, j'ai sursauté, je me suis retrouvé dans sa parcelle. C'est comme ça que j'ai cru que Pasteur Walesa prie un véritable Dieu. Je viens vraiment demander pardon devant Papa, je suis à genoux. otelemi kaka soki na biloko na bino wana nga nazebaka kutu biloko yango te nayebi yango te bamosusu kutu kolobake nayebi bango nayebi ata bilongi te osomona ndenge bozominduka na bamakambo yo na esprit de mort ozalaki nango wana na kati ya dra tala kaka na bamosusu mpe bakobima obi o nga nayebi Pasteur Walesa ngai nayebaka biloko wana te TikTok wana nayebi yango te kombo wana nayebi yango ka mikolo ke TikTok Facebook nayebi yango te nga nayebi kaka mama jeune nda alakisanga WhatsApp tosolaka na ye soki nake na poto tosolaka nayebi te bongo mutu influence waki bino alobaki nini bofingaka ye mutu yango alobaki bofingaka ye. Oui, alobaki tofingaka tolobaka keno aza faux pasteur azotinda banganga baya na église basala ba faux témoignage. Tala oza innocent tala ngai donc yo ndongo zawana nano omona nga te nazoteya ata na télévision namona papa menaza qui influencé et puis narandaki mbongo nano omona miracle ya solo te nazoteya ezosalema bazobiso kasi bandi biso biloko wana ondimi yango mpona nini influencé na nani na démon eza biloko moko ya bien te kotika yango yebisa mpe bana mosusu batika yango yebisa bango ke baserviteur ya nzambe mpe bazali oyo ya nzambe ya solo
hein nga na limbisi oza mwana moke oza age ya bana na nga tala ndenge batiki ba délivrer na ko délivrer yo tandenge ozobunda po osenga bolimbisi kaka kutu na lobi me moto likambo nini na pas Serge nde moto ayeko loba ke olingo osenga bolimbisi na limbisi yo nazona na problème to ozali innocent bakotisaki yo biloko na motu satan nde azalaki na nsima na yo na limbisi yo bozomona na image ya Ibrahim yo lobi nini ke bapesaki yo mbongo po obebisa réputation ya évangéliste Claude Kabundu Alesa merci tondimi tangela biso moto yo apesaki yo mbongo soki eza Denis Lesi ou bien Maria Tumba pour rendre ya minute oyo eza kaka Denis Lesi na Maria Tumba ne bazaki na rando na évangéliste Claude Kabundu Alesa malgré tout moto de Jebomani malgré tout Denis Lesi asengi pardon ka yepe mbwa kopani bokolanda ba vidéo nyonso et jusqu'à ka bon Mohamed ako balancer biso ba vidéo ya Ibrahim nda finga ki évangéliste nande asengi pardon ako bokolanda pe en fait vidéo ya Denis Lesi nda banda ko banda singa ki pardon sikoyo ngai eloko la vade na plateau na sala analyse Ibrahim nani apesa ki yo mbongo po finga évangéliste Claude Kabundu Alesa tolingo le kasus na kilto le belabiso soki eza Maria Tumba yebisa biso soki eza Denis Lesi tolingi toyeba okosukisa histoire bongo te filme oyo fo totala ngo ntina suka fo totala ngo mpenza ntina suka nga nayebele elobi biso bongo kasho congolais akokaka kasho te kasho bakangi so nako encore Van, député, conseiller, il y a ministre de la justice. En ça va jeter. Pour toi, même moi, la carata, je vais finir évangéliste Claude Kabundu Alesa. Réaction dans ça matin. Réaction dans ça matin. Attends, vous avez les gars, vous avez évangéliste Claude Kabundu Alesa, tout le monde a qu'à Gédéon. Gédéon de Moutarobima, à Oloba. Mais les loges de la sous-minité. Et comment la justice est ça, Moussana? Justice est ça, Moussana. Justice est ça, Moussana. En tout cas. Mais, n'a pas fait la mingi, docteur Trésor. Walesa. Vani Walesa, honorable. Évangéliste Claude Kabundu Alesa. Bon, qui se l'a sur Ibrahim. Aye bisabiso nanya pesa kaye mbongo pour insulter évangéliste Claude Kabundu Alesa et l'on a zango pour ça kaye mbana pour kachonde le bisi Ibrahim Bongo tant au finga ki Walesa mutatina kwa zalato finga kena ba sentiment na emoko na moni vidéo moko Ibrahim le bike o prophète Denis Lesi yo o memi biso na erreur yo moko o salini otwanda kofinga na yo après osundoli biso osengi susu pardon yango mpe tindi osenga pardon prophète Denis Lesi tokende tozonga osila mpe kala oya mutu na ngai me na obeto na babordure mpo na yebi tolobaka na biso kaka prophète osila kala c'est donc na arche yo na muna yo no za boyeko ozana oyelo osala ko bon prophète de Lesi oza jaloux ya baninga na comprendre comme si arche de Noël quand on a 2 ou 3 personnes, 3 personnes, 5 personnes, il y a ça la bongo. Donc on va que Ibrahim dans les vidéos il y a Ibrahim alobaini. Prophète de Lesi c'est son erreur. Après, au sud de l'émission, c'est un pasteur ou aller sa pardon. C'est que il y a des gens qui pensent qu'ils vont pour bango ba finga évangéliste Claude Kabundu Alesa. Ibrahim pourtant la pasteur Denis Lesi que pasteur de Lesi tapé ça comme obangani. Obangani. Pasteur de Lesi changer. Obanga betoye bani. Toye bani vie. Ils ont raté. Donc il y a qui ba finga batu. Bo fingi na bango elongo yo tiki bango na esanga o ko debi kaka soko yekin e ozalo danger o mi sengeli pardon na poto
Pourtant moya kini moto ebomana. Donc on a que c'est pardon, tout le monde est maman Tina le kende évangéliste Claude Kabundu wale ça. Évangéliste aboya ko yamba eti. Aboya ko yamba e. De tout baka ba pasteur ba bengi. Ya ngone évangéliste ndima pardon na yo. Osundi ba o tsama na erreur, osundi ba ngone sangata lelo Ibrahim a se retrouver na cachot, a beta mi fimbo, après ne ko senga pardon na sima. Ibrahim tanga ba kombo na bango, o bangani. Déjà vidéo no sala qui déjà est lo baké. Prophète Elias a conduit une erreur. Prophète Elias, zongela nzela nzambi. Zongela nzela za bobunga nzela. Malgré to beta no ba vérité. Ba vérité, nous sommes au beta pena ba vérité. Mais ba vérité no peut comme leka. Évangéliste Claude Kabundu Walesa. Nous avons répété toujours aux parmi les grands. Vous avez la discrétion. Vous avez le charisme. Et ça, vous avez le TVT. Vous avez que valeur na yo ekita. Ekita. Les Kamsou pe salami et l'équipe internet. Et l'équipe internet c'était. Comment c'est possible de nous passer pour ma vie matalana? Matalana zo mon mabino. Hein? Pour ça la paix ma ramsou pas paix à ta pasteur konde ya liloba na mona kasa la mona discrétion. Hein? Ce qu'on a battu que on a ta la TVT. Ngana sale la réseau yo zaka réseau bongo évangéliste. Voilà ça. Ozaka réseau ngana ta la TVT. Ngana sala la réseau société. Batu basala té. Non le qui sera maram non wala so bike. Makambo ndezo le kabo to mona ngona réseau société to mona ngona TVT to mona kesika moroté. Et ça la m'a pété parce que vous allez père spirituel, centre de réveil spirituel. Ba brebinyo baza centre de réveil spirituel wana. Bazana pour nous yoka yo. Après Nzambe yo, ba yoka yo na kati église wana. De ce thème ramsusu pasteur évangéliste yo ko noka muto matalana. Mais ngai naka na posa Ibrahim na bengo combien de fois. Bino bozalaka boy. Dozaki ka ozwaki déjà kaki. Pas évangéliste Claude Kabundu Walesa. Ekoleka mikolo wa. Toromona Ibrahim ozonga même tele msobanga fimbo le msobanga obanga fimbo. Ezaki pour passer ni balaka ngambongo. Kami to mo ba osenga ni o popesa ngambongo ba pesa ngambongo opération ya miss. Na mo bosani ba maman j'ai les vidéos. Et puis que maman j'ai la zalamté malam. Merci beaucoup fidèles chers internautes de l'Opena. Naïri après le bébé pasteur. En tout cas ba pasteur beau changer. Ce que vous avez besoin de ba kisi bo boya. Ngako tuko bo kamsangate. Bokangi sangate. Pour toi bimsanga zate. Bokangi sangate pardon. So te bisino ka botambola bien te. Boana ba conseiller ya malonga te. Pour ce que vous avez ba conseiller malonga, mais makamsu bo sala na ba réseau sur bo sala amonti. Boana ba conseiller malonga te. En tout cas bo luka ba conseiller ya malonga. Ata basi na bino, botsa bango ba conseiller na bino. Et vous avez vraiment bien. J'espère que Basse ne va pas vous conseiller de parce que tu as besoin de Makambo. Tu n'as pas de Basse ne va pas pour malade dans chambre, moi, pour la bonne mobile. Et là, on sait que nous kaka. Botambola, la discrétion. Et vous avez bien pour la Nzambe, et vous avez bien pour la brebis au bozo comme dans l'église. Merci. Et fidèles chers internautes, merci. Na abonné na biso tout au bas s'abonner na KTJ Culture Africa. Merci na équipe technique mobimba oyo batika rangaite bazala kananga elongo merci na ba partenaire privé na ngai o balingaka émission na ngai tokundo la bosolo o ba mesana ko landa nga mutu lokola moi o ba féliciter nga na lingaka na yebisaka bino toujours ba remarque na bino
na ba critique na bino et ça la nga bien pour la matissa. Musala. Bye et à la prochaine.